internautes d'Isaki News Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée Découverte. Présentée par votre humble présentateur Plati, l'intelligence du travail, juste sur E-News Télévision. Nazana esengo ya ko présenter bino magazine nanga ya mokolo mwalelo. Mais na pesimbo te na ba fidèle abonné na biso nyonso ya Isaki News Télévision, bisika bokutami partout dans le monde, na bandi ke boza heureux partout dans le monde, bisika boza pona kolanda ngai na minitio. Na pesimbo te na ba fidèle internaute nyonso ya mokili mobimba. O bazui libaku ya kolanda Plati, l'intelligence du travail, la pite de la presse, l'homme de 1000 couleurs sur E-News Télévision. Sans oublier l'homme simple José Isaki Yungu, Isaki José Yungu, l'homme simple na maman Rose la patrona, sponsor na bisoka moko numéro 1 autozalaka na yewana, et puis na pesi sous mot na maman Karine Luta depuis Australie. Sans oublier Josépha na France, na Paris, mon ami de la France, na PCP Mbote bisika ozwami. Soki naza réussi 565 na ba image ya qualité loko la boendenge bozola nanga eza grâce ya Richard RM Mepe oyaza na sima ya caméra pour na comprendre ba image ya kitoko ka ndenge bozo mona bongo. Na PCP Mbote na Dome Vision réalisateur ya makasi vraiment na kati ya E-News Télévision bisika ozwami pe na pesio coup de chapeau. Comme vous le constatez naza bien et bien ya kotelema naza na commune ya Limité précisément na 10e mairie. Lelo E-News Télévision ekiti na Limité na 10e mairie Limité résidentiel pour na kosala ba découverte oyo boko découvrir awa. Et longo na invité moko ya motuya makasi penda oyo azali reconnu partout dans le monde na bandi ke boko découvrir ye ayebani ya makasi na Limité na kombo ya mwana 12 ans ya Limité ya Limité résidentiel précisément na 10e mairie. Ce qui déjà akoki kosala entrée na ye na kati ya plateau na ngai bo découvrir ye elongo na ye nde tokolobela ba actualité oyo ezosala pena rage actuellement na ba plateforme nyonso ya réseaux sociaux. Ye wana mwana 12 ans na bandi ke ebele bakamwe tango bayoki nga koloba mwana 12 ans mais mwana 12 ans bazomona na bilili eza pena différent mais boka moi de boko découvrir ye. Bonjour mwana 12 ans. Bonjour mwana 12 ans yeyo. Zayeyo yo za mukolo na ngai ngaza mwana 12 ans yo za mukolo na ngai elo libena ezo la kisake ngai na za mukolo na mais yo koza na ba 15 ans mais ngana za na 12 ans za mukolo na ngai ngaza mwana 12 ans c'est mwana mukolo Pandeko balandi ya E-News Télévision mwana 12 ans yeyo ya Limité 1 ya Limité résidentiel à l'Égypte et longo na inde toko solo la toko sala ba découverte ya ba news oyo eza ko impacter internet. Mwana 12 ans, vous êtes suivi partout dans le monde sur E-News Télévision. Un mot à dire pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Ok, na kozala mingite na kopesa balandi nyonso ya mwana 12 ans monde mobimba bambote belé surtout balandaka mwana 12 ans yango pe chaîne eza ya sikate eza chaîne akala na sengi bino s'abonner massivement pour bolanda mingi masolo to betaka ya politique awa précisément na 10e mairie Limité o to bengaka base ya Limité na pesi mama Katindumbi Maman na raché na Canada, Bambote Belé, na pesi excellence ministre ya mine Samba Mbombo, Samba Bambote Belé, na pesi excellence Bidimbu, ministre ya hydrocarbures, Bambote Belé, na bosante Auguste Kabuya mwana bute, Bambote Belé, Mama Kati Ndumbi na Canada, Bambote Belé, tokoti na masolo, boza e Belé so na lobiki na tanga. Tokozwa ngonga mais bozwa nde bambote ebele este kobanda Goma Kisangani Turi Beni Kabare tutu même na Zambie Tanzanie obobenga kingai na Maputo Mozambique boza ebele bozwa kambota en général tala na bosanité na Ukraine pe ba yebi mwana 12 ans bitumba na mwana 12 ans lobela biso nazo lobela bino mais na lobela bino na kosengela bino Nzambe kimi kokota na Ukraine bambote belé. Merci beaucoup. Merci. Bandeko balandi E-News Télévision kaka ndenge bo wuti ko découvrir mwana 12 ans yeyo sans plus tarder tozo fongola déjà masolo mwana 12 ans tomeka moi muke kolobela destitution ya président ya cour constitutionnelle ex oyo ba wuti kolongola na kombo ya Dieudonné Kalouba oyo ba remplacé par ya Corneille Wasenda. Au monaki événement en andérini.
nazo kamwa namonaka bato mosusu balobaka o lukula Félix aza muluba yango azwi Kaluba muluba ache wana metala muluba Kaluba muluba o tango pe kombo na ye e Kaluba Djibwe na Chiluba c'est-à-dire nini Djibwe mena lingala libanga o po Félix aza muluba yango azwi ndeko na ye muluba ache wana metala biloko muluba asali ye muluba sali biloko moko oyo ata mwana moke ko sala te puis azali professeur papa wana atangisaka na France siko bato balobaka ke oh IDPS baluba pe Félix azwi muluba ache wana mais lelo muluba sali nini ba corrompre ye ya solo wana ba corrompre Kaluba 3 millions de dollars américains ba corrompre na lupangu na Belgique Félix azamona nzambe secret uti wapi secret uti na kata Belgique mais tolobaka ke mwana bilaka basakana na yete mwana bilaka basakana na yete ata osali ndenge nini nzambe soki afunguli akangi bazwi Kaluba bache wana banguna bakomi ko chanter Félix alobi te nazali pona baluba te naza pona Kongo mobimba mais lelo botala nanu nazo sale mission yo pona bato balobaka ke muluba or que ennemi ya liboso ya Félix c'est muluba tala nanu est-ce que muluba ko loba lisusu tala nanu et puis muluba ya wapi ya ngandajika oh papa na ngai muluba ya ngandajika Kaluba bomi batu koboma nzoka nzamba likolo alalaka te soki tokendaka na Kaluba na émission tolinga tosima maboko na mutu vraiment tokende na élection tolinga tosima maboko na mutu puisque na élection tolinga tozela na 2023 ke Kaluba kotanga kombo ya Félix atangi kombo ya mutu mosusu ozomona siko yo lobi ke wo muluba ache muluba wo muluba apesi muluba siko tala biloko muluba sali soki tokomaka na élection na 2023 Félix alinga sumba po Kaluba alinga tanga kombo na yeta biso totikali ke Kaluba akopublier kombo ya Félix nzoka a publier kombo ya Djibwe Kaluba mais comment bazo lungula Kaluba batu ya PPRD bazo silika mais etali bino na nini oya za muluba c'est mwana 12 qui parle oyo yo kaka mwana 12 yeyo papa nanga mais yo zolo ba trop Kaluba na lobi ba corrompre ye na 3 millions de dollars na lupangu na Belgique mais bazo kanga ye matata mponyo c'est vrai na batu na ye bongo nazo kosa nazo chama na munoko bazo kanga Kaluba pona corruption bazo kanga matata mponyo pona corrompre ozo comprendre corruption nako papa oyo yo kakaroba kasemwa corruption na ko corrompre na ko corrompre ba ko kanga bango mi bale matata mponyo a chaper likambo ya bukanga lonzo mais tala ndenge Kofi ayemba keba nzinzi okibiko na yeko kofana vera lopaka ya lotoko na kwe ya mpaka ozomona eloko wana matata mponyo akimi likambo ya bukanga lonzo mais ayeko kofana corruption côté jama ya Kaluba Djibwe bango mi bale bakwei na mbeba ya makasi matata mponyo a corrompre Kaluba ba corrompre ye ata matata mponyo akimi na bukanga lonzo siko bazo kanga mais tozana émission wana te tozana émission ya likambo ya Kaluba lukula Kaluba a trahir muluba ye muluba sikoyo est-ce que président oyo akozala sous confiance na baluba c'est ça le problème yango moni Félix azui pouvoir et umeli azokende na Kasai te batu balelie nzoka ayebaki ozo comprendre nzoka ayebaki metala siko Kaluba aye kosala mabe makasi mabe na sens nini ya kokomisa balandi na ye bajwe na nyonso bakomi ba chômeur babengani bango nyonso tout mais tellement poste wana ezaka ya baluba bazwi pe muluba mususu bazongisi donc Kaluba Félix abengani Kaluba te but il faut pas comprendre place wana bien basali élection na ba magistrat basali bazaka na ba boîte na bango basali bango nde balunguli Kaluba bazusko adjue Kaluba basali nini bache mais tangu siko makambo ebongi banome mususu ale balunguli bango nyonso omoni Kaluba nde asali na adjue ayebaki likambo te libanda sikoyo bache mutu mususu
kapete da azaki wana balongoli wala ndaki kaluba bache mutu mususu yango na lingi na yebisa bato bazana na biloba loba kozala muluba elobi eloko te baloba kaboye na chuluba puchinu kwikala muntu wa moyi mwimpe elaxini na liboka oyo batutaka musaka ya mbila swate mbila ezala mutu ya motema malamu me ezala ndeko na yo te na liboka oyo batutaka mbila po baluka mafuta ya bukoko wana balobaka place wana ezala ndeko na yo te me ezala mutu ya motema malamu. Ozo comprendre yango yoki na chilo balobi kuchinu kwikala muntu wa moyi mwimpe c'est-à-dire motema malamu. Mwana 12 ans siko komona ndeko na bino muluba kaluba kosala acte bongo na wuti kosala bino tanke donc ba cadre ba combattant ya IDPS et sala ki bino ndeni non et sali biso mabe makasi yango moni émission tozo sala na yo tokoche espoir suna muluba te yango na yebisa baluba nyonso ngala za muluba te. Oui, nayebi. Za muluba na bombi te. Tant otia espoir na baluba de c'est que na yo moko moyen président akwa na yo ezate. Nazo yebisa yo il faut que la motema malamu na lina lekisa yo mwanda kisa moko moke. Omoni kala ezalaki muluba boti mwana mobali alobi mwana na ngai balaka ekolo ya muluba est-ce que ezalaka lisusu ekomi soki ozana mwana wa mobali po abala ozo sambela nzambe mwana azwa mwasi ya bizaleli malamu. C'est comme ça. Eza susite o na bala kaka mwasi ya ekolo nanga te il faut bala mwasi ya bizaleli malam azala tamuyaka azala musakata azala mupende azala bizaleli malam. C'est pour cela au moni baluba bayebi ke kaluba ayoksi biso soni en tant que professeur poste wana ya munene akende kosala bisala sala c'est-à-dire baluba ba sepeli pona nini alingaki a publier Félix na 2023 te puisque na 2023 Kaka Félix tozana mususu te wane yebani soki omoni ya keibo c'est-à-dire nzambe acha yebaki ke mutoyo tolungula ye c'est comme ça na on est comme balandi ya News Télévision kaka ndenge boza ko constater eza mwana 12 ans oyo boyo kaka oyo boyebi ye aussi ko na kata News Télévision précisément na kati ya découverte mwana 12 ans outi koloba elo moko très important que président depuis azui pouvoir na mboka na Kasai atikala kina kokende et puis donc azolinga pe pena kokende te tolingi to découvrir pour toza na kati ya découverte pour nanini. Or on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, wana na beti ndengo wana po yeba puisque batu balobaka muluba yango na lobi ya za muluba te azali congolais. C'est pour cela umonaki umela ki po akende Kasai akenda ina no ba province mususu siko net lelo totika na ba province je crois que aux alami balé au président na comité na yebi lukule Équateur na Bandung mais suka akoken mais batu nde baza koyemba ya za muluba pourquoi akena mboka na yete ya lobite na muluba te na za mu Congo na za congolais na Suisse na na kokoma ndai kokoma nde yango na pension ndakisa wana ya komona kaluba dibwe muluba atrahir ndeko na ye muluba. Merci beaucoup mwana 12 ans siko décision ya chef de l'état pour na acte au kaluba a uti ko sala ezani. Non, chef de l'état au sala politique à cause de la décision te soit à cause de la décision même première dame Nyakero koyeba yango te na ebisaka batu lisolo moko ya kala avant premier ministre o tozana Sam Lukonde abima batu bakoma ko tatone na ebisa bango ke secret ya politique ezaka na motema Félix Yemoko ezala mwasi ayebite ezala mama Kasalmar to aboti ayebite ndenge moko na mutuna ozotuna décision ya Félix côté ya jama ya nani Kaluba dibwe to yebi yango te puisque wane lali na motema na peut-être comme on altiki yango kambongo soit justice et salima kamuna tala nan batu bazali koloba mais azo yok mais azo lobe asale loko makote comment otiki Kabila na mboka vraiment surtout oyo mais décision siko banane baye bien yemoko oyo azali mokonzi nzambe atindi pour libérer mboka na buumbu ozo comprendre bana Israël basala 40 ans
biso peso ozui depuis Mobutu ti lelo toza ba 40 kaka yango aye mais décision yo otuni ya Kaluba dibwe wana moye muto ayeba ezate. Merci beaucoup mwana 12 ans to uti komona ke kaka ndenge o uti koloba matata mponyo nde mutu a influencer nani Kaluba siko to uti komona ke bato ya parti mususu bakoti na kati ya IDPS et puis ba corrompre makila kaka o ezali moko donc baluba kaka ndenge o uti koloba ya Kaluba ebimi na mposa est-ce que ekoki kozana ba misusu te oyo déjà baza déjà corrompu bazo lia pe mbongo na seze bazawana maintenant boyebi bango te baza ebele oyo yo yebi baza ebele Chibala bimata oh c'est mwana 12 ans baza ebele Chibala bima tamba kangaki Chibala ko pona eza émission to go sala ya Chibala po yebage eza nini tamba kangi Chibala bake webisa papa Etienne alobi bo bana bokende kovanda bakotika ye bango moko bakosila na bango na bango ayebaki yango batikaka Chibala awa pe ba trahir parti ou bien président baza ebele bakobima na poisa bo tozana émission na mutuna na yo oyebi ngolo munene ngolo ya munene auti ko chola mwana 12 ans bande ko balandi News Télévision comme boda ko constater ambiance est réelle on a 10e rue na limité résidentielle avec moi na 12 ans na Plati l'intelligent qui travaille sur News Télévision moi na 12 ans to uti comme na président de la République na ba en fait na ba info oyo e uti ko bima mikolo oyo eleki a crachaki likolo ya ba enseignant na ba soldat ke ba enseignant ya mboka na biso baza na niveau T et puis ba soldat na biso donc baza na niveau T ya kolonga ba bitumo ezo wumela pourquoi parce que na kati na bango il y a des ceci de cela est-ce que okoki ko faire découvrir biso les cachets non ezali nango petit problème ya ko répondre na kati ya ba enseignant tozali na ba enseignant et puis tozali na tout enseignant voilà liboso na yo kamo tout enseignant ezali enseignant tout bato yo tolingi kotangisa bana te tolingi poso ya mbongo et puis bazo mimona nete ba congolais te mais tozana ba enseignant bazwa mbongo bazwa te mais bazana souci ya kotangisa bana oyo to bengi tu enseignant wana bazali ko utiliser kwa ba déranger mokonzi ya mboka na gratuité ya enseignement surtout yango vraiment yango moni tozo benga tu bango tu enseignant ozo comprendre bazo ebisa bango botika ale bobi mana ba école okomona ba koti ba yembisika bana banzem 11h ba bimisi bana yango tozo benga tu enseignant mais tozali na ba enseignant o ezana posa ke bana ba congolais baye bakotanga baye bakokoma lobi bakoma batu minene yango wana ozomona mokonzi alobaki biloko wana alobaki ke ba enseignant bafungwama baye bakenini ezoleka soki okena période na biston tozokola soki na ba village okomona mokonzi ya l'état tango azoya na village azoluka place ya kovanda bazokende kolakisa epa ya molakisi ozo comprendre ou bien epa ya directeur ya école c'est ça ndesika kolia ndesika kolala ndesika kovanda et puis ozomona mwasi ya directeur ya école ou bien ya molakisi azobimisela mai na kopo ya kitoko ya propre mais pourquoi bazali kosala ndenge wana po bayebaki ke bato oyo nde bazokomisa bato c'est ça mais lelo te gratuité yebandi lelo te nga na tanga ofela totanga pe dego tongo poko mais so moni président Félix azongisi en puisque atanga pe yango azamwa na 1963 ayebi yango nde omoni na paso eza na mboka oyo bana ebele batanga te mpo na minerval lelo kobengana lobi kobengana yango azwaki biloko wana mais siko baenseignant ya lukuta oyo baye na batu parti ebele ebotami kotangisa bana te yango wana omoni mokonzi abetaki biloko wana po babebisa kaka valeur na ye o alobaki esimbi te mais ce qui peut totalement bien gratuité et aussi simba te to yebite banani bazo sala en sorte que esimba te ezali ba tout enseignant wana nda bato ya catholique bato bazobundisa so landi bien nungu ebimi landa bien atandele ukoya kolukanga nungu ebimi ke ba enseignant na lobi to enseignant te ba enseignant ya l'état kala mingi te bakozala véhiculer et uti banana na ville ya Kinshasa et
euti na écouta na gouvernement bo écouta wapi écouta na président Félix c'était mais écouta na gouvernement ba député bazwa écouta ka wapi c'est na gouvernement yango wana balingi ba matisa bango lokumu na bango esala nini e mata ozomona enseignant véhicule pour azala l'aise atangisa bana kitoko nde oyoki président betaki eloko wana nungunu wana pe bibaka te ebimi okomona ba enseignant siko bakomi pesa makasi pona kotangisa bana siko réaction ya ba enseignant koyoka parole ya président na esalaki bango ndeni bon bamso esalaki bango mabe makasi lokola bato baza na souci ba congolais esalaki bango pasi mais oyo tu enseignant elobeli bango eloko te eh oui bakipaki na bango te mais tomoni na okatanga après maloba ya président ba enseignant ya ba école catholique ba grévé bazolinga zo kotangisa te kasi yango na lobi tu enseignant on a le besoin d'enseigner. Enseignant à l'école catholique, n'est pas tout enseignant. Surtout école c'est ebomi Congo. Ba école wana so lande école ya catholique na kotangela. Omoni awa na malula. Simana yo na limeta. Soki bon na lo baka poulele. So za mubola koko sa no mwana konate. Po go sali une semaine te. Vraiment. Oyebi banda combien? $600. $800. Siko za chômeur okozongwa école ya nani ya catholique soki na sa rafi ya mosengo ezo bana ba $1000 ba 600 so za mobolo okozongwa yango to enseignant so to lobi to enseignant to yebike bango nde bazobundisa bango nde babuisa pe gratuité donc bazana souci ya ko former te mais souci ya ko gagner na souci ya ko gagner pe ko trahir mokonzi ya mboka ba BBC enseignement congolais ba BBC papa na ngai ya kosakana te so moni na katanga wana tokokota ba émission mususu te mais eza émission mususu monseigneur wana sengaki abengaki mutualité na bango ba sala nini ba ke sala na katanga mais abengi Kabila Jeannette na ba Moïse mais ambongo akende ko sala ni bazalaki na mutualité eza na katanga c'est-à-dire il peut à côté de ma campagne enseignant pour qu'on bébsa honneur à mon conseil. Si le président de la République comment on a oyonios ba enseignant bazo sala donc ezo salenini et puis azo compter ko sala nini ezo bangi sayete ezo lengi sayete mais azamu bali suka akobongisa yango ekosimba ozo comprendre ekosimba nazo yebisa yo po balobaki ke Félix akosala 2 mois te akosala 6 mois te lelo 3e année leki ozo comprendre yango ilingo la isa azamu bali bato wana nyonso bakosuka nazo ebiso vérité bakosuka lelo Kabila akomi Dio na Moïse mais Kabila kimisaki Moïse na mboko oyo 3 penalty Moïse akimi lelo so Moïse azongi na mboko eza pona Félix Tshisekedi lelo Moïse aboyi Félix akeko kangama na muto alinga boma ozomona bato mokili ozomona bato mokili soki omoni muto azana musapi oyo tikaye Félix il fallait atika Moïse azala libanda kula lataki kitoko abimisi ye tala siko akomi ko lakisa musafi landa maloba edika penda alobaki nini soki muto yo temerenga na bimi na boloko te 20 ans ya prévenir est-ce que so monango de hasard reconnaissant tala nan yango so mona tu enseignant bazo baby ces ande moko na ba militaire yango na biso Félix Bobet, Bosal, Yazo Sala Nemusa, Musala, Bansenia, Suka ba Osalin, Bako Lemba Bako Tanksa, O Bako Kate, Kalamingi te Bako de retraite, Kalamingi te Bako Banda Kusala, et recensement Bako Bengane Bele. Oyebina na Mokili na Congo, Bano Bachome Baza Bele, Makasi, Bazo Lukata Kotangsa wana Azuata, Lukula Bamatsili Bangumba $350 Azuata Mbongwana. Pas ezalaki ba 90,000, ba 100,000, ba 150, mais ya ko ba 300,000 tilikolo. Mais ça enseignant soit aza na ye inapte ya makasi ya musala, azoluka simba kata créer wana, akomakata na tableau azwambo wana. Mais avandi mais yo zui chance ya kozwa mbongo wana mezoko kokotangisa bana te. Yango preza avandi azotal. Nazo ebisa yo. Zela deuxième mandat comment. Okoyoka ndenge siffler kolela na mbunda. Mwana 12 ans pona ba militaire c'est que ezali na ba infiltré parmi ba militaire na biso ya wana ezo ça en sorte que ba bitumbo toza ko affronter dans jours et nuits et si la té militaire ezana on péter na question on a ko pesa réponse sans retard. Bazolanda na inis de tiko kanga 9 général. Olanda kiango bien na 9 wana ba condamné 3 condamné à mort. Condamné à mort wana ezali sous-souté au kosa la prison. Il faut pas longola. La généraux na biso. Alobi 9 généraux au bakangi. Mais basambisi 6 bazali na prison bakateli bango bambula. Mais 3 oyo bazali condamnés à mort.
Ozo comprendre Pour exécuter bango. C'est que Fachi Pena na justice à solo. Zo yebisa yo ese eza bitumba te ezali kaka ba général Kabila komisila biso awa ozomona na mboka moko 150 généraux ezalaka te biso ko landeli avandi na Kinshasa azo télécommander guerre na est. Ozo comprendre nini euti ko salama na est FARDC bakoti na Zamba pona ko benga na Munguna FARDC atala boy na Zamba amoni Munguna amoni Munguna te amoni soda na munduki liboso teni bakomi FARDC ozolanda bien FARDC na biso bake pona ko benga na banguna bakota na Zambo mubulu ezali batali boy bamoni batu na teni FARDC bamoni oy bazabande kuna na biso itango soda zokota boy ya biso oyo original ya FARDC akota na Zamba boy amoni soda na teni FARDC alobi oyo ndeko na ngai tango azocha mukongo boy Rwanda abeti masasi ozola na place wana ennemi na teni ya FARDC na teni ya FARDC tango azokota na Zamba pona kuluka Munguna amoni Munguna na teni ya FARDC mazo ibate ya Zamba Munguna tango siko alobi wana azape biso na biso batuzuluka banguna lukola za kuna ngape na kende boy tango azocha mukongo babeti masasi nyonso wana eza kuuta awo vraiment yango moni ba général wana bakangi balobi ba député oyo bazaliawa bayebi makambo wana papa soki Félix azala mwasi azala na idée tembelasi asundula pouvoir wa Kim nazo ebiso bitumba izali na ba côté nyonso au na Kinshasa bitumba na ba province bitumba yango moni président azui ba idée ya basa les recensements na ba militaire nyonso et puis ba identifier bango ba yeba est-ce que bazali na ba village nini po bazo militaire touro il faut ba yeba village na yo ndeo moni na likambo ya congolité il faut likambo na vendre po tozwa kimia na mboko yango zo mona FARDC azo bunda makasi guerre ezate mais etikalika ba congolais na ba congolais de tout so landi FDLR wana bakimi baza sumingite bazo kima bazo ke président na Uganda bakei côté ya Uganda mais tala na président de bayambie na Uganda babeti combien 21 canons oyo ki babeti fache na Uganda mais ceux qui aza président te bako beta biloko wana 21 canons o babeta ki pena sambi atambuli na tapis rouge zomona bayambie kutukoleka nao mais mutuande wana bozo bundisei partout par là Félix Azabia basoda wana bakosokula armée nyonso wana bakosokula bakosonga bato moi na 12 ans tolo belasiko état de siège otomoni mokonzi mboka a instauré que ba province nyonso ezali na ba bitumba wana ezala ne diriger et pas ba militaire ba généraux banane siko na kati ya ba généraux ngo ba infiltrer bazali siko soki généraux moko ba pêcher par exemple akamba Ituri ozomona te ko boma susu Ituri bien bon omoni na Congo wana na sina sala émission mbala na mbala ngai na koyebisa mokonzi mboka boy jamais pays mobimba toko pesa ba gouverneur ba militaire puisqu'il y a des civils au moins soki ba soda ba gouverneur so ba militaire ba ko balukila ye ba ko côté réunion ba balukili ye za risque wana tolozolo bela yango mais tolingi 2 provinces soit 3 ou ezala bitumba ezala état de siège mais nyon sauté ozo comprendre nyon sauté to uti koloba na makambo baluba bomonete province ya Kananga bache Kabeya province ya Mbujimayi bache Kabeya Kananga Kabeya Mbujimayi Kabeya mais bango siko bazaba civil ozo comprendre yango sikoyo côté ya est bache soda général Azamuluba mais aza soda côté ya Bukavu aza soda mais aza ndeko na biso Équateur esika bitumba ezali nde bakotia basoda mais esika bitumba ezate batia ba civil po soki batie basoda mboka mobimba bako balukila basoda bazalaka compliqué marqué bazo batela biso jamais tokondima te ba province nyonso comme moi na 12 ans tu komona prix Nobel il y a 2018 Denis Mukwege na banske oyebi bien abimaki sur le plan médiatique à lobby que état de siège échoué donc ezo simbaté mais Denis Mukwege toko saboté était un docteur mais ce qui a lobby qui échoué ya zalaki kuna na S ndenge zalaki na ndenge za sikoy
il faut zonga kende ko vérifier puisque mutu so ko loba bilobela na musika ou bien ko loba bilobela ndenge bazo tambula butu to yeba te nde pe bazana ba poto to yeba e ko zala ba ke ba corrompre yango ko mi ko loba biloba loba etango état de siège ezaki na STT est-ce que kimia o ezali lelo na STT ezali eza bongo mais kimia ekoti na ndeko nanga moko abengi nga na Bukavu o balandaka mwana 12 alobi mwana 12 kimia ekoti mais tikali bandambu ndambu nde eza na mobulu donc bato bazo kufa lisusu tendenge e yaki toyo oui bato bazo kufa mais bazo kufa nde baza kufa liboso te na yebite so zolande mission to sala bien bato liboso baza kufa mingi mais ao bato bazo kufa kaka bango moko bato ya bamboka wana nde bazo boma bato mais ndenge ba rebelle baza ko boma bato eza ndenge wana te et changer déjà bakomi ko boma muke na bango moko. Vous comprenez? Nde bazo mitrailler. Neti ndeko nanga moko ala ba côté moko bazo boma batu. Mais il fallait bolobela pe biso gouvernement atinda pe ba soda côté wana pona kimesala nini ekota. Mais so landi na Goma ndenge zalaki eza subongo te. Parce que toutaki pe komo na donc gouverneur ya Ituri. Donc général oyo bachaki na kombo ya Johnny Luboya. Mais abimaki alobi ke koloba état de siège et simbité c'est trop dur à parler. Mais aza général, yo za général Luboya et puis oza Muluba. Et puis au sala na Mobutu, batio place wana. Yo général siko tant obimi olobinde wana. Oza incompétence, oza incompétent. Okokita isiko fa basala nini balungula yo batio mususu alobi ke koloba esimbite ndenge ba uti koloba eza trop dit donc cela veut dire bazana ko bunda muke po esimba. Oui boli misanga bande ko mwana 12 ans question ne eleka kingai yango na lobi Luboya azali général ali misanga pe alanda nga mingi asala na Mobutu azali pe général o penza bunda et tango batinda ki place wana muto atinda ki place wana ezali président ayeba ki capacité na c'est pour cela atinda ki place wana ozo comprendre soki alobi nde wana monique guerre wana ezali pe guerre te ezali nde babandi basili yango na yebisa ki OK kuna bazoboma so batu ndenge bazako boma liboso te liboso ezalaki jour au jour. Mais awa ikomi boko salata une semaine 2 semaines bato bazo kufate et puis ça ba côté musu bato bakomi kende bazamba bilanga bazo zonga à l'aise c'est-à-dire état de siège pour na biso et simbi. Merci beaucoup mwana 12 tozo kende déjà na kochite tolobela na lombangu sur unité de Katangé forum auto moni Katangé nanyoyo Moïse Katumbe na bakabila tout donc siège troupement ya Katanga na donc basangani donc lisangana bangwana na dernier minute tokele na ba élection kalate bozo monango ndeni o balani na biso ngai na yo nazolo baboyi nazali komikubisa te Katanga wana za baluba na ebite sozula ndanga be Katanga wana za baluba soto landi babenga kaboyi baluba kati baluba lola baluba shankati Laurent Désiré Kabila aza mutu mboka manonu mais baza baluba kati isoki totiki wana baluba oyo bazana kana na Mbushbai bangonde batongi Lubumbashi samba ngo Lubumbashi linge zalate ozomon mais soto landi batoyo bazomi benga bakatanga wana bauti bazamina ba Tanzanie nde baye ko vanda place wana bazaba kolomboka wana te so landi na Lubumbashi sur 100% 75% ce sont des Kasaïens. Les loges Kamine Kofi tango kingu wa kumwanza sala kibisala sala tobenga na baluba ndeko ko ya Kamine vraiment ozomon sikoyo balukaka autonome Katange mais ekosimba na ngote balukaka pays à part ekosimba te nazo comme pays mususu oui bato bazo luka biloko wana bazaba étranger oui Moïse étranger Kabila étranger. Ozo comprendre balingi bazwa mboka en otage bango nde bazo intimider bana wana bobenga na baluba po bayebi ke baluba présence na bango na Katanga bango moye babotola mboka ezate puisque bango bacha mutu bakata muluba po aussi seye boy tala nde bazo bunda bazo batindela biso ba vidéo okomona 5-8 basangila muluba moko me bazo kokisa yete bakoka yete c'est-à-dire président Kendaki na Katanga pona likambo wana tango akomi kuna banani ba dévaler secret ba chef coutumier nde ba yebisi président batu bazo sala biloko eza Moïse Katumbi na Kabila
il faut solana batwana nde bazo sala biloko nyonso banda président utikuna nde yoki kimie salinini ekoti ba pesi pe baluba mutu makasi na ba chef kutumie wana balobi zamboka na bino so Monica tangi ache buzoba bobunda na isoko bomana bobomana so comprendre nde ozo mona katange obato ben katange nani babimaki bakataka katange est-ce que bazawa psycho originaire na bango ba uta wapi na école Congo ba bimela wapi oui baluba nyonso ezala ya katanga wana ezala de Kasai ba utaka esika to benga na chuluba sanga lubango ba utaka nzela ya Egypte ba Egypte Tanzanie Zambie ba koti wana bavandi wana tamba bavandi wana oyo bakitikana na rail ya train nde lulu wa oyo kakaya kana wana ba oyo pe ba beti boye bake kovanda na mbushuma baza batu moko bayaka nzela moko so landi baluba kata wana baluba manono wana na Kasai baza batu moko bana mu ilunga mbidi siko mungunya nde mutu azolinga panza bango po récupérer ma mona nde azolinga apanza so landi muchoko azali na 5 pays muchoko yoka bachoko wana baza 5 pays baza awa na Angola na Namibie baza na Tanzanie baza na Zambie baza baza ba pays 5 pays est-ce que batwana baza ba général mboka baza ba général mboka tende yoka ba mate ya fana mais bakataka katanga wana ba utaki na Tanzanie Zambie nde ba yoko vanda wana nde bango bazo cha mubulu na ba paya wana bazo sala na ba madidi nyonso baza wana bazo cha moto bo sala boy wana nini mboka ikabona bango baza na souci que pays ikabona mais il faut ça na ba mayele facha zana ba mayele yokana no eloko facha sali soki président musu alinga banga mais facha ke ikuna abengi tous les bangale boyao avadi si bango na ba soda na bango ba civil moral ateite bango iyo batigalinyo kimie côté c'est-à-dire message etikali koyana ba chef coutumier wana ba bengi ba tutu balobi oya koche su buzoba ongana zakatange na bengana muluba allez bobo man. Merci beaucoup mwana duza to komi na suka motuna ya suka penda oyo na bongisaki pona tuna yo na kobonelo o répondre nga vraiment na mukuse parce que ngonga ekei to uti komo na Edi Kapen o auti ko la reconnaissance na grâce au président ya mboka auti ko sala mais abimaki sur le plan médiatique à lobike et azana makila ya muzete na maboko na ye pona nini likwambwana. Oui, Edi atayo atanga Edi akufaki na innocent nazolo bela yete ngai mwana 12 ans ngai na kota tina prison makala na vanda na Edi Kapenda na pesa imbote na maboko ngai na solola na Edi sozo landanga c'est mwana 12 ans passer ali ya 10 limité na solola na Edi ayeba kinga te metangu na pesa imbote ba yebi atuninga ke ba yebi singa zo luka ngai oyo apesi nga place alobi ozamu to appartenir ta na yebisa muto idepesa c'est pour cela ozo luka ngai mais ta na lina tuna ye mituna Edi akimangai na mituna alinga te a dévaler secret mais na dewo lobi toza la bref Edi alobi boye ya bomi Laurent Désiré Kabila te ayebi pe liwana ete batu babomi Laurent bazo tambola libanda mais ya souffrir 20 ans batu baboma Laurent bazawana il faut bakanga bango basambisa bango nde omoni bazokima likambo ya kongolite wana ya de père de mère puisque bakoyeba bango nde ozomona batu wana baluzo linga kosala mubulu ya bitumba ebima na mboka lelo mabunda janine mabunda ma azawa Autre bago tuna ngulu albituna me ntambwe mwamba nta Bande ko balali ya Inus Télévision to komi na suka ezalaki mwana 12 ans ya 10e limité résidentiel donc combattant solo ya IDPS yo au découvrir un mot de la fin et puis quelques dédicaces pour la bande so balali na Inus Télévision. Félix azali présent on zamba tindiri ba congolais bon na koko commenter belé te mais tozana présent Félix timugolo yezo akosala ni akoya yezo akoya mula nini yo mituna siko tozana présent Félix timugolo yezo akoya mais yezo akoya mula nini c'est pour yango mona toloba et puis yebake kadi mazawana na seni kadi mazawana tozana Dodo Kamba tozali na Mukuna boxeur aza premier conseiller na seni
sikoyo yo moko osalaka banalize toyebi te soki nini ekoleka mais na 2023 tozana président Félix yango balandi na biso nyonso bozala kimia tokosala émission mokolo ekoya boko découvrir makambo ebele mais Edi Kapende a félicité président Félix à 100%. Ba félicité à 100%. C'est passé rallye mwana 12 ans. Oyo bolingaka bosepelaka na ye bonazo kisana malobe pa na yo so kizo bien fin. Soki batu bazana posa na otango bakota la émission bakosa ndeni. Oui, ebele déjà bazana na numéro ndanga mais tokobakisa mais avant na lungwa ministre Yamine Samba Bambote Bele esika kanyo kendaki poto nazalaki panolobi Bambote Bele ministre Bidimbu Bambote Bele na bosante maman na ngai Kati Ndumbi na Canada maman ya mwana 12 ans talaka Bambote Bele bozo numéro ya téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 Chabadona Sumbula Chikapa Kamate. Moi, en tout cas, merci beaucoup. Félicitations, Papa Nangaï. Félicitations à Sepeliming. Merci. Chers fidèles internautes du SAG News Télévision, je rappelle, c'était votre humble présentateur de l'émission Découverte, chat sur E-News Télévision, Plati, l'intelligence du travail la pub de la presse, et c'est là qui moi a 12 ans, pour vous découvrir. En tout cas, si vous avez une émission, s'abonner, commenter et puis partager, et que vous avez la malade Mingi, tout na numéro Ezoya, na pesimote na ba diaspora nyonso, o bazui libaku ya kolandanga, en tout cas, coup de chapeau na bino, toko bongisi la bino toujours ba actualité ya boye, et l'on a platé na E-News Télévision, o eko sepelisa kabino o s'abonner massivement o tike la biso ba commentaire na ba j'aime to komona na numéro oyo eza koya bye.